Bienvenue une fois encore de plus, vous qui aimez Congo America TV, la chaîne de lui-même Patrick Mbouya, Pat Sengle Mobutu de la presse. À la présentation, il y a toujours un mec beau, charisme, qui s'appelle BBM Bravo, hein, l'homme qui est devant vous, l'homme que vous aimez tant. Nous sommes toujours là à la poursuite des obsèques. Il y a Maman Nabiso Mundondo, comme vous avez demandé, qui est toujours vraiment en exclusivité. Maman sur l'obsèque, je signale aujourd'hui, nous sommes déjà à la morgue de l'hôpital cinquantenaire, et puis vous découvrez la manière dont vous découvrez déjà la place où tout se retrouver la minute. Donc nous sommes là juste pour rejoindre à l'intégralité l'événement des obsèques, les obsèques de notre artiste cher, Maman Mindondo. Donc on est là, tous les gars ensemble là, artistes. Donc puis bien bravo, on est là juste pour on peut s'amener pour ça, donc à suivre, check. Nous sommes à la présence de l'artiste Gabriel. Bonjour. Bonjour. Tu es vraiment arrêté à corps ya maman na biso na habité selon l'organisation les canines au vraiment pour la mambo. C'est l'organisation toye morgue ko bimisae to kene na martyr ba kunzi yango na ka basala na matanga nyonso. Voilà, donc il y a un rabasala na matanga nyonso na ebike eza pasipena o ezubiso message au kozana parce que na ebike lobinde déjà maman biso ozonga na terre ya ba ancêtre message nini o kozana ngo ya koloba pona public na bino o balanda bino pende ba perdre ya bango moko kati na bino azali pe motu ya makasi. Donc message eza kaka nzambe nda tshaka mutu na mokili la nzambe alinga zwa moto ato sali ndenge nyonso to azwaye azuye kaka. Donc ezaka biso bato tikali to ye bande to tambola to ye bandenga ko batela ba bomo ina biso to mi pese pa nzambe donc nzamba sunga biso batela biso quoi. Donc c'est ça. Peut-être une dernière question de ma part. Ndenge et ça la melabino qui kalaté tout au père de papa na biso Mundweri lelo lisusu ba kalamingi tera pas même goût 2 mois to père de sur biso cher maman Mindondo na habité artiste et comédien et un lo mo bazo discerner concernant mambo zo la bango tout le monde aura normal eza mambo vie. Donc eza mambo vie eza liwa mutamta tsana ba problème na Mindorina Mindondo ba vanda ndako morote baza ba collègue donc o ezwa ki Mundweri ezui Mindondo ezui Mindondo. Donc mutamta yebi maladie ezwa qui est pourquoi mutamta yebi donc nzambe peka mutayebi donc to yebi to salate ezo chamaka parce que to batu ba yebani mais so za ba yebani te ngaki chama nango kate donc nzamba sam no so mokili po obotami okufi batu musu ba botami batu musu ba komi ko vivre donc c'est ça quoi so kena ba hôpital au mona batu bazo kufe belé donc ezaka na biso ba artiste te biso ko to kufi te ezaka Mindondo mutakufi mais so ke ko te musu au mona penda batu bazo kufe belé. C'est ça quoi. Merci vraiment pour attendre. Merci. Merci. Ouais, puis à Mbemba là, on continue seulement avec nos artistes. Voilà. Ouais, tous appelés un grand artiste, Moko Karakati, artiste, Nabiso Kometo à la Nabango. Il s'appelle Pierrot. Donc tout sur l'année concernant Passio et Zubiso vraiment. Bonjour artiste. Bonjour mon frère. Et n'habite que tout ça vraiment pas n'a pas ensemble na mambo comme le biso n'habite sur question parce que première fois depuis et Bob c'est que bandina ont vraiment beau na interview na micro na ngai n'habite ndenge bozo perdre bino bandeko d'une manière affilée comme ça et ça non ça fait mal et ça les cinquantés et ça la passe parce que tout perdre papa Mundweri et tout mais même pas tout perdre sous maman Mindondo. Moi je crois que et ça la biso passe dans mon thème comment est toujours là ouais c'est vrai que batu baku faire na bango mais moni toujours là toujours kangama toujours là tout moment c'est par là qu'on demande à Dieu nzamba sa biso grâce na yebi que moi ko arrêter liwe zate mais tout respirer à ta moké parce que ça fait très mal surtout liwa maman Solange donc nazo ebate ko ba roni toujours là bango mais tant où c'est ça lié maman Solange ça fait très mal mais on n'a pas de choix nzambe mo va yebi pourquoi et ça me bon. Et Pierrot artiste et comédien habité maman Mindondo ando tient la place ando tient la classe nini parmi les comédiens parce que n'a vu que parmi vous ils appellent na ndenge besoin parfois d'autres personnes qui ont appelé la considération par rapport à maman boy n'habité par rapport à you maman Mindondo ando zoe vraiment ma maman c'est ma maman Solange a sa maman et elle m'appelait fils donc Naza n'a pas signé aux maman et donc
nazana ba mobile na motema ni nazawa parce que on a eu valeur et maman on a eu valeur il y a Solange Mindondo. Elle était qui, elle faisait quoi. Donc pas si ça na motema mais Nzambe a sunga biso enfin que tous à la makasi. Mais c'est pas facile. C'est une maman pour moi. L'appellation Robin Gaza maman. Ça bi maman vraiment, je sais pourquoi je l'ai dit. Même l'écriture, le scénario a contribué à la vie. Comment classer les choses, comment faire la mise en scène. N'a qu'assistant dans un groupe tout terrain. Donc ça fait très mal. Déjà, le biona, la question n'a déjà eu réponse parce que n'a un meilleur souvenir nini au gardaka pour naï. Meilleur souvenir c'est que maman abandé kolingate ici quand vandi baninga bazala stressé. Ngai stressé. Pourquoi? Parce que ngai na ma meilleure bande ko na mususu. Ba jeune oyo ba linga basala monde dans zonzing. Mais maman mutapé ça bango chance alobaki Maxime. Puis on se met en succès et ba autant mona batu bana succès te osala bien. Il faut pe o baninga pe baya. Et ça là donc alinga ki stress ngai te mutaza la vandi boata na mazo mona ndinga na si matete. Tout ça légal. Donc ça mutamunesika na. Elle était Mindondo sur scène mais la vie normale pour éviter de problèmes. Donc c'est des souvenirs. Peut-être une dernière question. On a dit que nous bio répondre déjà avant on a tout mais nous aura la forme mususu œuvre nini au travailler ensemble na maman Mindondo vous allez vraiment ensemble sur scène et marquant au plus. Beaucoup d'œuvres mais je vais dire marquant à plus ces alliés film auto salanga na meta toujours y na leki et maman Mindondo azalaka et jouer comme maman la biso je crois. Film on a titre Kiminga Isaiah Kala et depuis je crois 2010-11. Donc Azaka maman et puis il y a un petit salaire que cartonné parce que il y a œuvre il y a tout terrain. Il y a papa armé lourd. Donc faut dire que j'ai vraiment des œuvres ils sont formidables. Oui, donc c'est une maman pour moi. Merci beaucoup artiste Pierrot et peut-être au Yasugaka au tali pena public nayo au tali pena public nayo au meki au consoler bon muké na ndenge ba perdre ya bango pe artiste cher. Je dis courage na ba fanatique courage na bango nyonso. Makambo nyonso salami Nzambe mokayebi tous à la makasi na ba fanatique na ba artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plus important les amis kaka kokoma na liwa te kobongisa liwa pe kondima liwa oba moto azonga te po ebisa biso ezalaka esengo to pasi moyepe toyeba yango ya motuya esengeli tokufa tranquille. Mindondo akufi lelo, moi je suis tranquille la morale là-bas parce que je sais ce qu'elle était, je sais ce que Mindondo représentait. Mindondo pasteur aza koteya menanzela ya teya lelo Nzambe azwi molimo na naza na confiance ya Nzambe wana po apesaki Mindondo mosala ya théâtre po biso ko tokufela Mindondo twakotuni bainquiétude moke bo bano bakufe batata bango banga bolela koto ke papa akufi koto bobi ki déjà le fait bozalaki nga biso tamba et puis on l'a raté à moi à liwa ya toro penga hello bandite on l'a kakutu c'est to koza bo solo mais la kiote abisoka nazo ya mais ke ya kezo abisoka nazo ya mais ke ya kelbe mais oh vraiment ya mbalo ndezo imaginez na espace ya mois de 3 mois tout ça qui n'a Mindondo na comité d'organisation ya matanga et vraiment azalaki seul moi si on a comité restreint on a salaki ya organisation on a tchaki pour que tout mixer basi na mibali bazala par rapport ya façon na ya kozala active Mindondo azalaki makasi
mpasi na makambo ya boye donc makambo biso toyeli mpona mindondo nde makambo ezaki mpona mindondo abandi kosala mpona bani tala lelo moto aluwesi yanga podium 3 mois passé mpona Mundweri nga na mindondo lelo azoluwese biso podium mpona mindondo. Alors c'est là je viens pour moi sikoyo soki tozomona déjà makambo tokocontinue kogarde kozanga bolingo mpona nini parce que eza na eloko moko te oyo ezali polele na bomoi ya motu mpona kokotisa ye banzela ya bonheur soki cœur na ye eza polele te na bolingo ya baninga. Lelo pourquoi tozokufa manque d'amour? Pourquoi na kolelema na biso toujours badiscussion ezozala manque d'amour? Non, en fait, théâtre eza mboka te oyo mutu moko akobimaka mokutumbala moko nye non, théâtre ezali domaine très libre, eza libéral. Ok, nana kovanda na ndako nanga te nayoka motu moko aleki alobaka uniforme ekozala moko obutu to nani association eza moko te, association eza moko te, uniforme eza moko te, ANTPC eza moko te. Mais bino boko monzo ANTPC lo wa neti tata na mama ya bacomédie tondeli ne ANTPC eza association ya batu moko boye basala bor na bango lokola eza ya bango balinga batu musu bakota te bakufa wana ebonge beba eza bor na ba yango no mon ANTPC ezokuma maka na ndenge ya succession te mais na ndenge ya dindama nazala dala nazala kakuna ngai parce que naza na aimons nous vivant bato tota opesa bili de $3 000 toaka 30 pesos aimons nous vivant mpona eza omeki ozala non kuna tozoboya bato bakota te mais tolingi quand même eloko ezala structuré ntango bato baza koya bakuta te ke tokoma suyu neti bato bakomoya suka na ANTPC te biro bakuta biro te bakuta statiere te bakuta eloko te non fo bato baya quand même eloko moko eza structuré bamona ke boye kosadere na eloko moko eza capable de vous prendre en charge omoni pendant avant pendant ou après ozomona lelo mbala liboso un artiste et comédien de son vivant amona cotisation à $3 000 na aimons nous vivant donc wana kuta te soko okufi ekoma te. Merci.
moto esengelaki tokundisa te na mbunda na misiki na teatre oyo basangaka Solange Ngolmingi Kabuka Mingondo katisa mboka Kongo baleli bato ya mbonga Kongo baleli bato ya mbonda baleli bato ya teatre baleli epesi somo pasi pala mokili epesi bulo eleke kola liwa ya ndeko na biso Solange kamoko nazolela respectueuse atwanga nde baloba ko mutu akufa ko malamu te na carrière ya Mindondo na carrière na ngato tukelo kuta na place moko te oyo ngai na Mindondo topotani na dialogue contre sans souci na 4e épisode na kendaki pe ko jouer comme avocat ya Masumu nazalaki kuna eza na répétition eza la jour la production na pays du peuple totikalaki kozwana na ete bango nyonso kaka bien so ezalaki bien te mobulu mutu ozali ne bien te na interview pe nga na ndima na nga te nga bapena ba caméra linga nga ngote dotinde botonde belé moi les interviews j'aime pas mais son andimi na témoigner c'est parce que ça Mindondo Solange a garder respect makasi vis-à-vis nanga et sa mort c'est une grande perte na niveau ya art Mindondo artiste na grand A parce que oye na balé okuta ye Mindondo azaki scénariste aza okoma azo sa distribution pe azaki actrice mobini pe créateur ya ba pas de danse Solange grand artiste. Je vais applaudir à la fin au cas où tambo aussi ça pour c'est le moment ya okomisa musala salaki. Ouais, puis même, nous sommes à la présence d'un artiste et bien, pas comme les autres. Bonjour. Bonjour. Bonjour, na sepeli kozali bosa micro na bino na esprit ya mawa. L'esprit ya mawa to plaire Jacques Gara serein certitude o abisobe Toulouse a sali daichi. Ya Solange Mindondo. Vraiment, oui, que non, na sengi ou te lo wante, mais il y a kenera kendara. Na éviter relation na yo na maman Solange Mindondo za yinde. Ngai na ye tozali ba projeté mais baza bato ba pesi biso bilengi ota TV. Asala eloko na ye et abando sama na ye comme professionnel, c'est-à-dire tango salango. Tango salango, c'est-à-dire au sentir que professionnel muto travailler. Surtout na zalaka amoureux ya bato ba musala ngai. Moto to ebi musala nga da fanatique na ye. Vraiment artiste, j'espère na signalon na ne bandeli donc yo artistes mon pas comme les autres né à l'obega non c'est là. O meka ko lobela biso moi oyo yebi na maman Mindondo na moi langila ndeka okendela biso et puis o meki o consoler pe public na bino bato balanda bino ndenge babungisi moko kati na bino o meki o consoler bon pe na langila rapa baza osepela vraiment na ndenge ya mo mulai kaka pour que to kati na sente. Ouais, eza pacifique makaskila ko talentina moto ale penna bo vivre frena yele mais asali daichu. Motemo na goda Switzerland. Mais au sakinde ni vitamine ezaïr comme sengomar bongo. To vivre frais na mokilingo nga to zaïr batba batola olekani. Ya olekasopo. To za bato Freddy le kasopo.
Donc, on va vivre frère, le bilopé tourbillon à Yodio Sano Daichu. Mais Hercule Ozaïr, et Zaïr, bienvenue, Koyebo Ebo Alain Zambé, pour Yémon Indembe Salakinde qui bisobe, batete la royale. Compresseur. Donc, famille Adey Yayele, na famille Adey Abartiste, Bilolo, bisobe Toulouse, Tozaïr, na Passinia. Mais en parlementaire Zaïr Kakato, to Azarias Kakato, na Mokolo, Salakinde qui bienvenue, donc, certitude à Daïchou, to Plereja qui bisobe Toulouse, donc, le Bilo, Salekunda Sisters. Vitamine et Dieu donné Kakato Omar Bongo. Vraiment, j'espère que on a parlé, vraiment moi de la fin, on peut clôturer son interview. Quand on a langue là, je signale la langue là pour ça la bien. Maurice Asukamundu na se place mondenge bo chesko ngali ma micro koto pena na parlement debout. Donc na Santa Bara pena que non bo sayer pena bato là bo sala kinde ngali matoma landa na cantino. Donc Landry Fouti la titina wayi donc plastique ya maisha park ya misune ça la bime mbale donc na plera Jacques Bilolo forever. Vraiment biso bébé de plera Jacques Yolo vraiment c'est bonne machine. Merci beaucoup. Puis même ma voix sentir vraiment artiste ya za la bon wa yebena Nzambe alangi la dégâts. Là on continue voilà. Bana Congo Amérique va sepeli et comme on artiste ya boba lela mingi mayonnaise mayo to apene na to betara ma solo ya obsèque ndengelela. Bonjour ya mayo. Ouais, bonjour ben. Organisation ma ndengeleka selo yo ndengo mona ekene. Ouais, normal l'Angola nous a besoin de bien. Vous avez l'or reproché tes côté association ba comédien côté binomo pe sous dynamique de Lemba et l'or reproché à tenir sur les gars très bien. Non, côté la besoin dynamique de Lemba tout se passe tokos quoi. Côté pe organisation na moni pe da ça va. Mais dans le cas de la Martine na moni mo quitter moi placé té moi be l'or mikem qui ça moi mikem qui na habité pour ani maintenant c'est surtout comme il y a Martine donc c'est a déjà résolu. C'est un peu ça. Tant to lo a malamoto que Martine to ba ko fal mo ça. Et puis ce programme n'est que la magina famille. Na ba ko non après awa to ki RTNT mon guita to zongi Lemba to ta rose la maman quelques minutes après to est Martine. C'est long programme de Naïbi. C'est ça. Mais Lemba ndera to yoga net be na programme balongola ki on kede ki tabuna te after a peut-être tour ya ba wotem soano le bien après Martine maman. Là moi je ne sais pas mais tout ça qui programme de qui tabuna Lemba parce que ba na Lemba de la Martine. Comme de Lemba pas ça yo bras de faire tes poses na Lemba non. Nous sommes tous en sommet, donc il y a un martyr, mais les bêtes comme un tour, parce que nous avons pas rolé là, on a été. Après, on a écrit le programme de l'Ayoké, mais ce qui a changé le programme, là, moi je ne sais pas. Si ça tombe que les bêtes tournent à Lemba, Binoba na Lemba, et déranger Binoba. Sans polémique, tout ça, on a autour hors tabac. Même ça sans polémique, et ça c'est que continuer à Lemba, pas de problème. Mayonnaise, moi na Lemba, Mindondo parler moi na Lemba, en dehors, il y a théâtre, mon ami na comédie, option, tous les chances de découvrir Bino. Relation, nous allons à 4 vraiment na maman Mindondo, tant que ban na Lemba. Grande sœur d'abord, il y a quartier, la Solange, grande sœur, quartier par artiste. Donc, grande sœur, c'était la première personne où Alexandre a balé. Alexandre a balé avant qu'il y ait une. Donc, c'est elle, vraiment, merci beaucoup. Nous avons soupé ça, film, il est dans de bonnes conditions. Nous avons dit que les caca en attend normal. Souvenir ma casse parmi les souvenirs, nous sommes pas naïfs. Souvenir ma casse au garde vraiment au coca robo santé et pour naïs vraiment. Ils allaient qui jour dans l'obina balé mon boy, pas lien kakoma. Oh la sangas ko balé topoké, once qu'on a les boumouné na ko binate. To bandi ko se kato to sekada bi. Yo bina boy. Vraiment Azaki yaya, Azaki vraiment yaya. Jour à Soukakutu, tous les dimanche, na WhatsApp, tout solo là. C'est tellement dans nos luba comédie mardi, c'est sous la salle de luba mardi, dans le film de la commune. Les luba, mais on est n'attend le banana, mais ça met carrément pas là.
nabi romona na tumbolier ti ba 20h lundi nde tozwa message qui non oza na hôpital mama mona kamwe mardi na tongo o akufi. Donc c'est regrettable vraiment. Un interview la fois passée, j'espère au cinéma, film Salama à l'occasion de l'œuvre à l'artiste soit Koufi. Des fois, ça la chanson, mais cette fois-ci, vous préférez que moi, nouveau système, moi, ça la film est tellement à cinéma. L'œuvre ça déjà publié. Ça film est déjà et bien déjà parti hier. Mais ça n'a site presque tout. Ça va passer site presque tout. Ils ont le capé derrière l'écran déjà les lots. La chaîne Nion sur désolé déjà. Ils en ont fait les. Ils ont déjà. Tout derrière ça là qui ont déjà. Ils en ont 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes caca. Film en bolobeli histoire na ye ou non sur tout le histoire na ye. Na ba kota suka po avant kufa quoi. Ba kota suka mamalika qui en tout ça liant. Pour bateau bazana pour se découvrir film on va découvrir on a site ni. Ils ont ba site presque tout. Ba rozo on na Congo America TV, ba rozo on na pesa bango, ba rozo on ba site presque tout, ba rozo on za gratuit, gratos quoi. Ils en ont partout. Vraiment peut-être que la dernière question pour l'organisation de sondé qui n'a pas qu'ils a maboko batebele et contribuer pour l'organisation obsèque pour les rendre bien des les caboué ni lobani no kyoza nango comme ba remerciement comme encouragement à batunyo so bachemno pe poids pour na bolexa organisation oyo na ndenge sengi vraiment na pesa batunyo so ba contribuer na organisation vraiment merci beaucoup bazé belé na kotanga ba comme batunyo sauter vraiment merci beaucoup na ba sali pour na Solange ça les biso vraiment plaisir quoi nzambe na lola apambola bango pesa bango peso ya mingi. Gouvernement peut aider bien. Là, moi, je ne sais pas. Faut continuer à aider ceux qui basent la Guinée, ceux qui basent la Guinée. Donc moi, là, moi, je ne sais pas. On a fait papa Massoum, on a continué à NPTC. Merci beaucoup, ce mot de la Fézère au Baksa. Merci beaucoup, Noyaminga. C'est bon. Tout ça, la radio pour Tokende. Merci beaucoup, mes encouragements. Merci vraiment. Puis, même, tout ça, donc. Tout souhaiter à l'artiste et encouragement parce que va perdre mon corps na bango azaki motuya makasi et bazara vraiment na courage parce que c'est pas facile hein, de perdre les vôtres hein, dans la vôtre parce qu'à la moi aussi que perdre vraiment motuya boy et ça leur a vraiment pas si donc ouais pas de problème donc encouragement kaka et puis condoléances na famille biologique et puis la famille artistique Mobimba on est toujours ensemble avec bango tous les larana bango ne to la bango partout na ba événement nyonso pourquoi pas attendre à m'appeler tous ça na bango donc on est là puis même on continue notre boulot to pe sera ba téléspectateurs na biso internautes ba public na biso musala o balinga vraiment to pe ça donc voilà quoi ouais puis même to poussa une peine artiste Sundiata to so la nibera concernant ba obsèque ningezo les gars bonjour artiste. Ouais bonjour cousin. Impressionnant par rapport à l'organisation à l'obsèque n'est les cas. Comment les gars bien, organisation ça bien ou comment? Ouais, nous faisons déjà bien. Nous faisons bien pour nous sont déjà ils ont déjà préparé par rapport à temps au corps réjoui na kata morgue. Donc c'est pour cela présence na biso na morgue à cinquantenaire awa eza pour tout bimisa corps. Puis to que nous exposons au stade de Martyrs place comme ça. Oui, normalement, parcours Ezali, nous avons planifié qui. Donc, tout ça, la tour étant artiste, Toroleka. C'est ça. N'habitez ni obo, bozo bombela biso tonini obozo kanisa ko sala pendant obsèque pendant corps eza exposé dans stade de Martyrs. Est-ce que bino tellement vous en a choc vous tu peur de mort là vous en a la possibilité ya ko prester pe na podium o wachiwana ou comment? Mais pourquoi pas puisque oya kufi aza moto mokete donc moto oyo akozala na force wana ya ko azala likolo ya podium on puisque photo lelaye na musala oya salaki donc c'est ça. Ça peut arriver que nandé a tourné la question ça peut arriver qu'avec choc au bozango qu'artiste amateur on a peut-être une idée à represter mais à pesi pena makambo ça arrive parce que watiki biso za mutu mukete donc c'est ça. Souvenir ni makasi Sundiata zango ya mama Mindu. Sa façon de vivre hein, donc sa façon d'être avec les gens donc c'est ça azaki grande sœur moko
balolenge na ye nazoyeba nanu kutu te atiki biso na poste oyo azalaki nango na kati ya NTPC mutu nini oyo akoki kozala na motema wana mutu nini akoki kozwa bacharge wana oyo ya Solange Mindondo azalaki nango. liloba na suka soki oki otala caméra omeka mpe okonsole public oyo balandaka bino baperdre moko kati na bino. Non, liloba ezaka ke toperdre ya Solange Mindondo tozolela bino mpe bato bolingaka biso bolela na biso elongo ya mingi toyebisa kaka nzambe tosenga na nzambe ayamba molimo na ye na kimia. Merci. Merci beaucoup artiste. Là c'était artiste Sundiata. Donc puis Mbemba on a tout continué à musala ndenge senga. Donc on est là ti karato kundara vraiment maman na biso donc voilà. Ouais, toujours continuer car tout ça peine artiste ma viokele papa ma viok c'est sur l'année concernant et ba marambo car ezole kela biso bonjour artiste. Ouais, bonjour ndeko langai. Na évité impression na yo par rapport à l'organisation sur Bob Sek Nirezoleka. Bon, impression langai premièrement ezaka place nyoso batu bafandi marambo izanga ati. Mais ndenge batu musu baolobela mpe baolobela mabe o eza nécessaire eza ke toye tobimisi ndeko na biso na morgue toke to exposer corps place ekozala tolelie na kimia toke to kundi pe na kimia o eza nécessaire na minute eza yango wana. Donc o nyonso batu baosala eza nango vraiment nécessaire te o nyonso batu pe baoloba eza nango vraiment nécessaire te pona ngai. Soki oki ko décortiquer mukie oyo batu bazoloba nozoloba parce que ba téléspectateurs je signale que public na autant ba olanda ba comprendre vraiment bien te oyo batu bazoloba na s'il s'agit de quoi. Bon ko décortiquer vraiment na ba précision te ba makambo nyonso ngape na yokeli onkaka ba décortiquer likambo yo za na précision nango baloba pe information yo za na précision nango on a na précision te na loba ondeni parce que ngai na kokabuzo bate surtout na TV na salaka na yeka bona ndolo babiloba loba moko ezanga mutuna makolo c'est impossible. Donc naza pena na ba précision te ngape na yokeli ba makamu suswa moi pena na décortiquer ngo ezate. Si on comprend bien selon papa Maviokele organisation obsèque ndenge ezolekela eza mwa makamu susu o salamito ezo salama o na part nozo déplorer te na part na na déplorer le côté na episode o eza nécessaire pour nga ezali ke tobimisa ya na biso na kimia toke to exposer corps na kimia toke rokunde pe na kimia c'est tout o nga na zala ngo posa pona nga wana ezo ko engager ka ngai yango wana na ebité Maviokele soki azwa chance pe ko jouer scène morona maman Mindondo de son vivant. Non, azwa chance à jouer na été mais na jouer na film mo ye nda dirigeant. Ya dirigeant ngala joua. Souvenir ni makasi oza nango pa na étant artiste oyo waza moko kati ya monde na cinéma. Bon, souvenir vraiment ya makasi eza penate mais o ngala yebi comme souvenir tango journée moko banda sa la télé réalité na yeba kenda tikinkole. Biso to ya kinkole to komi na monaka écouter a telema place azalaka eti place ngala zalaki ayebisinga ba yebisinga ozali wa yango na yo peso mbote esalanga soni tanke yaya penako yaya parce que biso totala ba on ba TV esalanga pasi mais na yambie na yebisika yaya limbisanga so na yebake yozawa ngandel mnangena ya place oza pona nga souvenir na nga ya makasi yango wana na ndenge a dirigeant ngai azolakisanga ba te tableau salango boy tableau zongsango boy ba souvenir na ngai makasi pa na yango wana. Ouais papa Maviokele liloba na suka j'espère que na lingo tala vraiment caméra tala public na yo public na bino o ba consommer bino à travers ba cinéma o ba perdre moko ya mutu ya makasi kati na bino o meka pe olobela bon moi parole de consolation afin que ba on peut en parler na ba za un peu consolation na maloba o uti pa na yo artiste. Ouais liloba nga ya neti mot de la fin na ngai ezali kaka nzambe abatira molimo ya na biso Solange na kimia biso pe ba artiste toye lelo pona ya Mindondo toye bagite ka preuve mundori keye pe aokilanda donc o toko sala ya makasi zaka ko banga nzambe ko éviter neti ba problème na batu parce que boye déjà ezali te ya munene komona yaya lali boye ezali te ya munene pona biso
ouais eza lite ya monene eza ata mutu ayebi so te sango ye kaka apeka crise na 4 heures akufi donc eza déjà lite ya monene. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Puis même là on continue donc on continue voilà. Puis même toza penea moko ya artiste PKK artiste GLM ndeka na lobaki tozu mo ba papa to sur la pe na ba maman. Bonjour maman. Oui, bonjour. Impression par rapport à l'organisation d'obsèques n'engezo les canaux. Selon eux, les gars bien n'engezo observant autour les canaux. Pour l'anga, ils ont les canaux normal, ils ont matanga, ils ont fêté. N'engezo les kela, ils ont les cas très bien, ils ont les cas normal. Et puis tant qu'artiste, vous avez chance de jouer ensemble na maman Mindondo à Tikibiso. Non, non. Natikala rejouer na été, mais na kutane mingi na ba réunion na ba place mususu ezake azo conseil en tant que yaya, donc azala bien nangai. J'espère que vous avez un souvenir bien pas na ebele. Oui, souvenir parce que ezaki mon na réunion azo yambanga o ezaki ba yaya musu basala raté. Ezana ba yaya mususu sur amonio, même ba yaya même na génération na biso comme on pe ya balusi elongia, mais en tant que mbiaka yaya kala opena bana musalo kala mais so ya moninga nando ke sengo po mona ki ata yo mo sali semblant mais mona y place jele mo yambinga tele kina ngai yaka mona ki o yamba yana ngana mona ki otabiate ngako kima donc biloko aneza passe mingi eloko aneza ki bien tango akofi na nga ki passe jour en donc ebena passe ça koboni nyonso tozongisa epa nzambe moto ayebi pourquoi nini oyo oki oconseille baartiste oyo baza na vivant mais oyo peut-être bazanga baqualité wana oyo lelo oappuye pa mama Mindondo nini oki opesa bango comme conseil? Bon nga conseil na nga na kopesa eza ke bachange lolendo nano ezaka na ntina te komitombola balobi epa nzambe mikitisa nzambe atombola yo mais yo moko moto soki okomi komitombola komilakisa ke yo nde oza likolo na nyonso eza malamu te eza kwa lelo ya Solange atiki biso akanaki te ki akotika biso lelo atiki biso eza passe eza trop makasi lelo ya atiki biso témoignage na ye eke malamu bongo babiso oyo bandeko na biso nyonso oyo azalaki ya mimonaka neti ye nde moto amisala ye moto amikela do eza passe makasi po nzoto eza mabele le moindre faux pas do tobongola mitema tosoigne tosokola mitema na biso tolongola bafertilité tolongola ke oyo kuna na solisaki ete oyo kuna na solisaki ete donc biloko wana bandeko na biso nyonso vraiment na conseiller bachange batika mpo bamikela te bakela bango jour ya liwa na ye ya liwa ya kufa na biso tomisangisaka toyeba yango te mais jour ya mbotama nde tofetaka tozofete chaque année jour kokufa jamais tokoyeba yango na bakalki na biso ke emoni date tele tokotika moki donc tobongwana même yo mpe bongwana changer sala malamu wana ebota mbula. Merci aussi de ma part pour le conseil où tu vas artiste vraiment même ngabe na bongwana et puis mbongwana to bongwana ba oba bilinga la fort ba lo baraka so chama tote et puis même yo be fo mbongwana faut bongwana puis mbemba donc voilà quoi donc message très profond pour moi je l'aime vraiment faut changer le comportement biso toza non vivant mais to se comporter bien te tala azali ou tout bien makasi ba témoignage ya malamu mais lelo atiki biso bongo yo siko o se comporter bien te lelo tango otira biso les elonde ni donc voilà message très clair très clé conseil et puis conseil encore donc to retenir en vraiment donc merci vraiment merci. Puis même les caméramans incontestés vraiment tous à la morgue kozela n'engezala kaka vraiment les téléspectateurs chers internautes j'espère que Bolandi vraiment les cas je dirais pas que l'équipe parce que tous wana je signale qu'on continue toujours
à vous donner l'intégralité de ces obsèques de notre artiste Mindondo. Donc on est là. On est là, donc on continue ensemble à Piambemba. Malgré tout, c'est la caca jusque-là. Nous kaka corps. Ils ont retiré dans la morgue. Nous avons encore ébimité. Mais tout ça, tout ça, malgré on ne peut pas trop attendre. Tout qui kosolonga na ndenge boye bomona vraiment événement nyonso yango tout ça vraiment la morgue. Aujourd'hui elle est quand même motu yana nous tout sur la bino pena interview botu Hollanda tout sur la bino vraiment élément oyo ya morgue ndenge pena bolandi yango ka nde bolandi pena élément ya morgue donc ezaki ka wana photo zongo vraiment bona pia mbemba élément oyo malgré tout c'est là jusque là Corbière et Komika raté on n'a pas le choix notre très chers téléspectateurs, nos très chers internautes, vous serez obligés de nous excuser. Et nous vraiment image jusqu'à ce que corps et obimaté parce que on était seulement obligés à diffuser les éléments bien avant que ailleurs quoi donc parce que le Congo américain fait le travail pas comme ailleurs. Fait le travail pas comme les autres donc les téléspectateurs ont un peu tongo. Donc les lobena tolingaki to sukano awa donc to suki awa na sens que et si liwana mais on signale que après awa corps et okende na ba place ebele ndeka omboki ba artiste ba uti otanga kende na mo ba place ko leka wana nanu et puis na fief na lemba pourquoi pas et puis sukande za stade de Martyrs place wapi oyo pour Rolanda score en intégralité lisusu événement bena ndenge leka butu pourquoi pas lobipe les jours où quand on a vu ça et la bongo enterré au kende bongo pour na ezongalango à la terre de nos ancêtres donc pendant les lopena beau permettre biso de d'autres suites il y a événements bozongo bakalate awakaka suite ya bosek ningezo les caméras pendant lelo ensemble avec Pia Mbemba nous dirons vraiment nos esquisses de succès image awa parce qu'on n'a pas le choix de zéla jusqu'à ce que les téléspectateurs, les internautes, les Congo America TV, les BBM, bravo les premiers artistes de la presse congolaise, ils ont découragé, ils ont information, ils ont news, jusqu'à ce que ils ont retard et ça la bien été. Donc moi, je suis bimi na puis mais babolandika image de outil pena, tozo bima donc jusqu'à ce que boko zwaka suite ya événement oyo na ba élément au misuto opesa bino to tikite ko pesa no be élément bozo be élément ebele concernant ba obsèque oyo ya maman na biso Mindondo donc to sala musala ka na pia mbemba les caméramans incontestés to zaka wana to pesa bino musala mais pour na lelo image à morgue donc to sepelaki to pesa bino vraiment en exclusivité vous voyez donc on est là ensemble avec des artistes tout le monde qui bien to solana bango bangwana to solana bango peut to pesibino bango bozu bango à travers l'interview na biso j'espère bomoni bango quand même parce que vous voyez comprenez que les artistes sont un peu émotionnés que misu ba ko quand même pas koloba na micro même si celle nous ra musala ndenge sengara donc ensemble avec Pia Mbemba image ya morgue éléments qui prévu pour la morgue, pour les retraits du corps à la morgue de l'hôpital cinquantenaire, s'arrête ici. Parce qu'on n'a pas le choix d'attendre. Je signale que moi, et Poussani Pena, depuis qu'on attendait le corps Ebima, on n'a pas le choix. Il faut kaka, to pesabino image oyo nanu boye. Après, bozoa, oyo, etikali, continuité à obsèque pour donc puis là pour moi je dirais déjà à tous les téléspectateurs au balinga commenter bien ba commenter kitoko au balinga ko benga ba na numéro ezami na ba se ya ba écran na biso oyo balinga pe ko pesa suggestion ba komika pourquoi pas donc ensemble avec Pia Mbemba Congo America TV nde makambo ensemble gana Pia Mbemba garçon a pesa no ba image ya kitoko pe lengi na niveau obolingaka donc je dirais
Je dirais baïté, mais je dirais à suivre. Les lots m'a baïté, mais à suivre. Donc voilà. Bonjour artiste. Bonne